ayebisaki biso ke ndeko akufi tosali programme sans aucun moyen, toza na ressource moko te, mais toimagine kaka ke totia ata mercredi le temps toluka lisongi. Nayebisaki bino ke ngai mpe na kopromettre bino eloko te fo nazonga epai ya mama napesa ye rapport ye nde akoyebisa ngai ndenge nini akoki kointervenir mpo ndeko na biso abelaki avant kufa asungaki ye deja na hôpital ndenge nini akosala mpo baobsèque na ye leka na kimia yango réaction na ye nalobaki bamisala eleki bambouteillage soki tokokutana ta awa na bureau na biso comme ça topesa bino réponse na ye. Réponse na ye ezali boye apesi enveloppe ya mbongo oyo mpona koparticipe na kokundama na ye. J'imagine que bozali ndenge boza boye boza comme je peux vous considérer comme le comité organisateur ya matanga, boza basage mikolo bokoki kokanisa ndenge nini ya kosalela mbongo de manière à ce que osilisa nyonso te botikala na nyongo, bokoki koréfléchir na sagesse, botikala ata na mwa 50 po na mwana bofutela ye ata minerval rentrée scolaire ezali yango mbongo bino boyebisaki nga boevaluaki na $6,000 sans kotenir compte badetail mosusu. Bon, mama ye alobi na ngai napesa bino 10,000 eza $10,000 yango oyo nayebi te soki kesie na bino eza nani, soki boza deja na ye, soki bokoloba na ngai napesa na mapoko nani pesa papa bongo yango oyo eza 2500 donc ça fait $10,000 soki bolingi bokoki kovérifier awa po eza mbongo n'est-ce pas, comme ça esunga bino mpona kosala obsèque ya Sila Bissalo, s'il vous plaît. Tozana Sila Bissalo awa sila tomonaki bandeko na basaki cri d'alarme pa ya Maman Olive et lelo toye ko assister na ndenge mama a réalisé ndoto na bino to posa na bino réaction na izani. Réaction nanga d'abord napesi maman merci parce que générosité babota maranango ba injecta ngo mututi malgré l'erreur na biso ba ingratitude na biso mais tellement aza maman aza véritable maman aza na motema oya bo maman yango azolemba biso te azo supporter biso te parce que biso pe ko vivre na biso eza petiti mais maman eloko nga na koloba kaka nzamba lola azongisela we ebele apesa yo longue vie pe toza toujours kaka bana na si ya makolo na oza mama kolemba biso te supporter biso kaka malgré ba bêtise na biso ba ingratitude na biso nyonso to mama nga na kosenga kaka pardon à haute voix na o biso to sala to leza yo na sengi bolimbisi mama kaka place o tiaka biso bana na opo changer place te toza kaka wana zala na biso kaka wana mama kotika biso te yo ozali un don que Dieu nous a envoyé donc ozali ngana benga boza anjo nzamba tindi pona biso ba comédien parce que à chaque fois nous avons problème maman atika biso te alaksa kibo mama nae maman assisté Diane depuis le lit de l'hôpital et zakara tende to moni ki ya kokunda bo depuis le lit de l'hôpital maman assisté Diane soyi ba somba kaliwa mama olingaka somba liwa pona mwana na Diane mais hélas biso to salignon so maman salignon so kwa ko sala mais nzambe volonté nae on n'a peut rien moi ko ki ma volonté nzambe te to pesika gloire raison na ye moko nzambe ta permettre ko zwa mwana ne na sena mo ici ezaki pona ko somba liwa mais maman somba liwa ya Diana zala na biso elongo mais pona bato musuba kinara na ba sentiment na bango ba ko lobake lelo parce que nazala censure bato mususu comme le rôle ba comme ko se moquer na maman c'est comme si que on va récupérer comme notre va récupérer ba comédien maman Olive balingi suyi na maman ba comédien contrat avec maman Salsabiso ça il faut qu'on le dise, on se le dise tous en a contracté il faut te mais eza amour au azana ngo yango azo sala ngo kati na biso elle n'est pas obligée eza ka biso ba comédien te maman za bana belé asa pela makambo belé pa ko sala pas za rapide disponible te pas za trop busy
mais soki grâce au atali ata mwana moko nde toleli na télévision ekomeli na matoi po aza mama ni koyeba makambo nyonso oyo ezoleka mpona bana po akoki mpe koloba ne mpe etali ngai te mais tellement aza na motema wana ya bomama soki oza na bolamu oyo eza kati no motema wana okoka te atolobi ate natala na ngai boye te mais okotala kaka boye parce que mpona nini eza motema oyo nzambe apesa yo ozala nango donc c'est un don que Dieu a donné à maman. Il y a générosité wana. Donc ça s'achète pas. Ben injecta ngo pe mutu te eze loko ya botami kati nango. Donc à moyen elongwa kati na ye ezati. Oui Gabriel, tout ça qui na émission l'autre fois, bo senga ki na mama akota makambo pour sera kotité mo boulot. Maman Olive a réalisé pour ça na bino avec $10,000 na bilora kolia pour na kolela Diane réaction na yo. Vraiment pas Vincent. Toza vraiment tombé tozo ebande to lobate donc nde naza na sili maele tozo mo ande ko ya lobate maman vraiment nzamba pambola ye maman vraiment nzamba mona ye amona bana na ye amona génération de génération à génération tina génération oya suka nzamba mona bango vraiment eloko maman sali to biso to mona ka ke to lancer appel to s'attenda kité mais mbala moko maman réagir. Vraiment, tu me dis ton lobate. Nzamba borfelin à mon maman wana. Asunga maman wana pambola ya bakisela. Donc ils ont toujours bani ton lobate. Ils ont la limite té. Vraiment. Merci beaucoup. Passez micro pa ya Mama Top. Mama Top, tout le monde la micro. Mama Top. Tolanda ki na ba vidéo mususu to mona ki ba comédien mususu ne ba ngoma ko finga mama. Et ba comédien tout ça na tolandi pe ba poatu mususu ba sala ba émission ba politique ko seka mama ko lo ba ki to récupérer ba comédien ba komi yanga muna biso mais lelo to moni bino bozungi su na makolo Maman Olive réaction na ezani abika nzambe ya pambola mama na oya sali. Ce n'est pas pour la première fois ça la na kaka. Tant Diana Zaï malade, assiste qui. Ce n'est pas qu'il y a un rapport à Koufi, non. Maman assiste à Rabiso, na passi, na bisengo. À moi, il y a batté. So ka yebi, assiste à ka. Zamba pambola maman. Zamba pese longue vie. Merci beaucoup, on vous comprend. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer. Toujours en Ange, réaction à les animés. Maman Olive, peu importe ingratitude, il y a un comédien, mais elle est toujours là comme une mère auprès de ses enfants. Lelo, Diana Zukundama, la makasi à Maman Olive au Korolobani. Maman Olive, Maman Ro. Maman la biso, en tout cas, on a la senga kao toujours. Le colo zala tabita la biso, nzamba tinda pour la biso, nzamba tinda pour la biso, nzambe wana nda pambola yo parce que ezana muta mokilité nda okozongi sela yo. Mama Mungu akubariki. Kona leo kona zika Diana. Diana elle est parmi banana yo. Batoto yako yolikuwa na assister à chaque fois. Soko bengi batuna kinga kati. Diana ndako zanga te, on était là. Au bandi na biso lelo te maman. Tu étais avec Diana à l'hôpital. On assisté moi na yo jusqu'à ce que Diana koufi. Ozo kunda Diana maman, sois bénie. Sois bénie maman, Mungu akubariki tena kupita maman. J'ai ma Clément. J'ai ma Clément maman. Maman. Voilà, toujours continuer, tout ça, dans la famille, tout ce qui a vie et tabazan là haut. Tu as peut-être oncle Aza, oncle, bonjour. Tu as juste réaction à un acte de générosité au Maman Olive Sali pour na kokunda Diane na ba condition ya makasi. Awa to moniko. Sina lobi mingi. Sina lobaki. Ezaka likambo merci kaka. Po ya sali bon.
On ne s'attendait pas de ça, surtout s'attendait qu'il y ait une montée. Donc, les années de surprise, maman a sali biso. Vraiment, nous, la famille, il y a Diane. Tous 5 ans, merci. Tous les sengo, tous les biloko, bon. Mais tous les mawa, pour biloko, moi, bimel nanzela ya liwa. Vraiment. Vraiment, il y a le mingi ate. C'est presque ça. Vraiment. Tous les président, il y a un TPC, Papa Masumu. Il y a présent na biso pour assister à la remise, il y a enveloppe et puis il y a biloko pour enterrer Diana dans condition malamu. Tout juste impression. Bonjour président. Bonjour. Impression par rapport à l'acte de générosité, maman lui va poser les sous par rapport à Ndorona biso Diana Atiki biso. Et tant que président, bon, je crois que ndenge solo banda sango oyo ya liwa ekoyaki biso famille artistique un TPC bande nyonso ya théâtre tozozala toujours na famille pona ko tala un peu ko partager mawa ko tala un peu ndenge nini ekoki kozala donc vraiment biso na famille tozana bomoko c'est pourquoi bozomona que calme ezali bozoyoka ba déclaration moko te ndenge ezalaka wana boye moto bon c'est que tozala na matanga qu'est-ce que je peux encore dire ce que c'est la fête ya Diane qui a kokisi 30 ans 40 ans na musala wana ni tono beta bashita wa même ye papa zo représenter côté ya papa akomela ona tout ça tozolo ba mais papa l'air nanu kokite mais awa eza ya mawa donc c'est vraiment regrettable mais le la bat bazali matanga ezali kongana za mukongo ngana za muyombe donc véritable bantu donc biso na culture na biso toyebi ke mutu ata tiki biso mais azana biso yango na omona kuna ya mboka na bamboka na biso na mayombe kuna ezalaka makambo aliwa ezalaka problème moko bakasi chef de famille il faut babimisa yo wana prouver biso pourquoi muto ya kufi Paul Kamaliwa ba blague kana ngote. Alors donc comme kaka donc c'est vraiment regrettable. Donc la matanga ezali biloko ezwami bon bazola la bazola muka tout ça et ezosenga quand même au lieu que okini matanga tango zozonga na ndako konda sukinini bakanisa parce que pongi nzoka nde nzala ezakozala tout ça. Donc c'est du point de vue humanitaire donc vraiment c'est ça va. Merci beaucoup. Et tous en président Cordon Omari, tout ça qui a une mission AG, tout ça qui a une mission, dans ce qui appelle la maman livre pour na bobsé qui est encore plus meilleur que n'engé bonne bossé lango et là maman livre à répondre. Oui, Suez là qui Angola, je crois que je suis parmi les gens qui ont écrit dans l'art. Suez Aki Angola, maman a assisté pour que tout honoré de Konabiso. On n'a pas voulu, on que ça toujours famille. Suez Aki, ici quand il bande comme ça, batika sur tout Tchaki Bango. Ne connaissent pas à Bissikana pour que tout le monde a quand même que to sali bolingo, hein, autos en aura pour la bande connaissance. Et maman, en tant que maman motema, maman maro. Donc je crois, peu importe avant la tempête, disposition à qui on changer en côté. Moto za mte mala matabo fingi atabo lobby, aotika ninga mte mala. Pour ko kabeze loko babota mala. Ezati ba force am. So za no dam to kabate atameni o kabate. Comprenez? Donc Moutaza dans la montée en cabana, peu importe les situations, Aotika là toujours la position parce que tant qu'à ça la boulam, nous avons pas besoin c'est la guerre on dit mais notre. Vous-même vous avez vu comment est-ce que Batouazan a assez à choc, il y a acte où maman a posé à l'égard il y a famille biologique et puis nabiso la famille artistique parce que appel au yabiso je crois et comme mbango et pas n'ayant détindié à réagir de la sorte voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yango bon maman na ndenge na bon maman kanisaka parce que boye bien muto bilanga soki ayena matanga kitaka na mapondu na yango patio bomoni boso na ngeza na biloko kolia oyo babongisaki eza libanda wana pesa bino ona isika matanga eza 5 sacs à sucre à 50 kg, 10 cartons poulet, 10 cartons poisson,
10 cartons ya cotis, 10 cartons ya cuisse de poulet, 10 cartons ya pied de porc, 10 sacs de riz à 25 kg, 10 sacs de farine de maïs à 25 kg, 8 sacs de farine de manioc, na 5 chèvres. Pour les listes na bino, pour attiser biso kaka réception, pour biso toza bato mosala pour signer kaka kuna, attiser réception pour le bon kende yango ya bino yango pona ça la rapport de famille. Là aussi, on a un moi, il faut pas mouiller pour mouche. Ça, c'est le rapport. Papa, il est papa, il est pour un mot de intendant la bouche. Des contributions toutes ces initiatives plus à maman En tout cas, merci. Merci encore. Je suis moi-même. Et là, on a tout et à mon nom, mais on a le droit qu'il me soit. Et là, on a merci. Il a merci. Comment maman continue à regarder. C'est merci pour la félicitation. Merci encore à l'initiative. Un, 2, 3, 4, 5. 5 choses surtout. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous-même venez d'assister à Nengi Makamunyo sur l'équipe. La remise enveloppe la famille à Diane et puis il y a Bilora Rolia de la part, il y a Maman Livre après Kolela, il y a un comédien et nous pouvons dire que merci na grande dame Nabiso, maman de cœur, Maman Livre de Kabila pour na nyonso rusala pour na ba comédien puis pour na bandeko nyonso parce que hier dans ba domaine tout le secteur tout le boko ya maman ko kabaneza sur du solaire obétaté pour congolais tout a dit que si nous avons une maman dans ces pays on a souci à peuple congolais c'est Maman Livre de Kabila. Merci na bandeko tout Botali Bisso et nous continuons à présenter nos condoléances à la famille biologique et puis artistique il y a Diane Makila et j'espère que Bobsek et Rolekasiko Malam parce que avec cette enveloppe Makamutu et Sengel faut mettre les cas bien sinon tout le monde a prochainement différentes choses à Bisso. Merci, bye.